nzoto. Papa sangai. Azana santé ya malongati. Na ebite soki na memi papier to eloko. Aza kilote. APC. Tala mota la santé ya mona oyo. On est nini yake. Tala mosusu ye oyo. On a mwingine huyu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus botala. On est nini peke. Ata pampex ezate. On a pampex. Ata nini ezate. Merci papa. Bon Dieu. Oh là là. Pardon. Vous aurez mangé ça va en tout cas, beaucoup de gens qui ont Pampex Nokia, pas Pampex, et Sunga Bango, Botala ban, Botala santé na Bango. Mais mi toi maintenant senti kilo. Colis à malongue zate, mili qui zate. Moi assister vraiment. Besoin zamingi kotoyo. On a besoin nyingi. Besoin zamingi. On a besoin nyingi. Na la osa la part nangai. Mais lorsque qui na kufi. Misala nange kolanda ngai. Yo misala nini kolanda okasi. Misala nini kolanda. Mama nzamba pambola bino. Et pour na siko bazo nazo pesa mbongo sikoyo. Ba rapidité ba somela bango ba Pampex parce que baza volumbu. Merci. Alors, tozaki na posa ya mona moko. Babetela inga ye lisolo. Babetela inga mona moko lisolo oya motema. Graciele. 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 Bana bakobonde la bona bino. Bana awa babonde. Bakobonde la. Graciele. Albasala ba échographie, ba radiographie. Hein? Tango Sanyina mukamataka. Tango ezwakae. Ana perdre ka connaissance. Abungisa kamaeli. Ana perdre ka connaissance même journée muzima mweza. Atashino bimba zo ebelote. Omoni tozana ka mususu awa. Ya mwana oyo azana problème ya hernie. Il fallait pas opérer. Mbongo ezate. Misato awa. Tozana mwana mususu awa. Jibu kui. Bango bazana problème ya pali. Pali pourquoi parce que et puis azana malade. Azana fièvre. Donc bazola la malamu toto ndiko kota la meme. Omoni hoyo. Mwana na katani na. Ndar Oyo neni. Pardon. Balobi il faut aller à l'hôpital kota la paix ba médecin. En tout cas, bande ko bo intervenir noki. Bandugu mufanye ngembio. Leti mona oya koma ki bepo elikumbuni. Oyo. Pauvre tango papa babomi papa na ye na bitumba. Na mama na ye. Na ba grand frère na ye. Nde azalaki abandaki kolala ya maiti ya mama na ye. Donc alaki na se bembe ya mama na ye. Mwana oyo. Nde ba courage nde ba longoli na se bembe mama na ye ba memi yao. Faire la biso mena poeta. Donc oyo so bateli na bazana maladi. Esenga baki l'hôpital. Esenga baki l'hôpital, basaka mwa kisi. Ataka mwa kisi ya intervention soki. Donc pour la psycho, donc on s'allait là au bon pas comme maintenant dans l'hôpital. Il va faire quand même quelque chose. Parce que bakoli alors konyo so landa vidéo oyo ba meka un peu ko intervenir.
nzambe mosusu mpo bolele na ye.
Kasina mokili oyo tobebisi bomoko na lingomba. Elisaki nkolo Yesu kokutana likolo abonelaki na Nzambe po tozala moko. Esikali biso bato kasina mokili oyo tobebisi bomoko na lingomba.
polele na maboko na yo lobili. Thank you.